Shalom, shalom, bandeko nyonso oyo bolandaka biso ngonga to ngonga okolanda biso na tongo na moi kozala ba téléspectateur te mais ezala moto oza koparticipe oyo oza kolanda na biso elongo ngonga to ngonga topesi bino lisusu bambote pe shalom bisika nyonso oyo bolandaka biso na présentation boza na mama Bena et na tongo na lelo boza kolanda biso lisusu na petit déjeuner oyo kolala kolamuka ezali habitude te donc kolala kolamuka ezali habitude te na komeka pe ko répondre na mwa mituna mwa ba question ba mama na biso oyo batuni na petit déjeuner oyo tolobelaki ba différence entre songe, rêve et na ba vision. Alors toza na mwa mituna awa bato ebele batuni comment kosambela po olota ndoto ya malamu. Toza na mama Mwamba, mama Mapasa na France atuni bato mingi balotaka bien mais ekokisamaka te. Alors bandeko nanga ba mama bauti kotuna nga nalingi na répondre je crois na mekaki un peu kolimbolela vraiment kokeseni ya vision ya songe et puis na rêve. Soki na kati na songe tolobaki songe ezali ba révélation oyo nzambe ayaka komi se révéler na biso akoki koya komi se révéler mpona vie na yo mpona mutu mosusu akoki ko révéler oyo yango na lolenge ye moko alingi. Maintenant soki omoni ke olotaka ozwaka basonge wana ekokisamaka te il faut komitala parce que basonge wana eutaka pa na ote basonge wana ezouta pa kolo nango epa na nzambe ekozala basonge ya malamu ndenge mama mosu autoloba alobi basonge moko ya malamu me ekokisamaka te. Il faut komitala eloko nini oyo ezali koempêche ke basonge wana ekokisama te parce que soki totangi na mokanda ya Genèse chapitre 37 verset 1 à 10 bokotanga vie ya Joseph ndenge nini nzambe amisi revelaki na basonge etala parcours ya Joseph bandoto nyonso ye alotaki ekokisamaki mais na parcours wana oyo ya Joseph ndenge alekanaki nango akutanaki na baépreuve akutanaki na batentation akutanaki na basituation ebele mais atikalaki ferme na kati na basituation oyo ekomelaki ye jusqu'à ce que nzambe ake komi se révéler na ye na prison. Botala bamakambo oyo Joseph akutanaki nango mingi ezalaki na lokuta mais comme ezalaki voilà ndenge nazo continuer ko limbolela kaka na Genèse chapitre 37 verset 1 totanga ngo mobimba tanga yango okomona histoire ya Joseph ndenge nzambe amisi revelaki na ye ndenge pe bandoto na ye ekokisamaki. Totali ndakisa mwasi ya Potifar alukaki Joseph na makangu mais Joseph aboyaki alekaki etape wana alongaki etape wana mais lelo oyo soki tobi totala na vie na biso ba chrétien to pe ba chrétienne boni tozokutana na batentation mais tozolonga ngo te. Tokotala ta mosusu mama mosusu oza no célibataire mobala ye kobimela yo nano apesi mbongo te eloko moko te bobandi da kosanga na nzoto bokomi kosala nyonso esengeli siko wapi bonzambe na wapi kikretineti na yo ta mosusu ndeko mobali nano bali te okutani na ndeko mwasi songolo bino wana si bobandi deja bosali deja nyonso oyo esengeli nzoto esala wapi sikoyo fidélité na yo sainteté na yo liboso na nzambe. Mais so totali Joseph atikalaki sembo atikalaki ngwi na bepreuve nyonso malgré mwasi ya Potifar abimisaki baprouve ya lokuta nyonso tu wana me nzambe alongisaki Joseph jusqu'à ce que ba révélation na ndoto oyo nzambe amimonisaki kati na ye ekendeki kokokisama ekendeki kolanda ye tina prison. Ndenge moko biso bana na nzambe pe na bandoto na biso oyo tomonaka soko moni ba révélation nzambe apesi eza koumela mitala nano yo moko soki yo moko moni ke culpabilité moko ezali te eloko moko mabe ozosala te tikala na poste na ndenge Abakuk ndenge Bible elobi na Abakuk tikala na poste na jusqu'à ce que nzambe akoyeba kokokisa ba promesse na ye bilaka na ye oyo ya malamu azoloba mpo na yo. Mais bana na nzambe mingi
soki totali penza à profondeur mingi na chrétien to pe chrétienne toza kotikala fidèle te yango ozomona mutu mosusu oyo nalota boye ekokisamaka te nzambe akosaka te parce que bible ezoyebisa biso lobi ke ata biso tokozala infidèle mais nzambe atikalaka toujours fidèle. Donc fidélité na nzambe ekosaka te. Et mama question mosusu olobi ke siko ndenge nini okoki kosala mpo obondelaka mpo ozwa bandoto ya malamu. Je crois question eza ndenge wana mama kobondela mpona kozwa bandoto ya malamu etake chrétienne bandoto ezouta mpa na yo te yo koki koloba te ke ngai nalota boye ope nasala non bandoto eutaka mpa na nzambe. Totalisaki source mosusu natalisaki source ya différence ya ndoto na bavision par exemple barêve yango fo kosala attention barêve ezali makambo oyo oza kovivre yango bamasolo obeti na baninga télévision ozotala makambo mosusu yango wana bible eza koyebisa biso ke la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yo oyokaka nini omonaka nini otalaka nini mosali na nzambe nani oyo yolandaka église nini oyo yo fréquentaka parce que mutu okozwa kaka eloko oyo yo olandaka pe oyokaka soki ozolanda mosala ya nzambe oyo malamu te soki ozokende na église oyo bazopesa maloba ya révélation te maloba oyo okoki kofandisa foi na yo te boni yo oza kozela ke nalota bandoto ya malamu nasala non mutu azwaka eloko oyo ye azoyoka yango wana esenge na biso bana na nzambe tofungula matoi na biso na n'importe qui te totala pe n'importe quoi te mais senge na biso tozala bato ya révélation oyo toza kotambola kobanga nzambe koluka esika ya solo oyo bazoteya liloba na nzambe. Par exemple lelo na Sentinelle TV oyo na émission ya nsima oyo nakosala na kolinga nalobela bino l'attitude d'un chrétien devant le désert nakoparle bino nango na après bajour oyo ezolanda awa parce que mingi na bachrétien toza komiyeba te lelo oke awa lobi oke awa eza lokola maladi soki oza maladi ozolanda badokter mibale misato oza na chance te ya kobika eloko kokomelo eza liwa parce que yo oza mutu moko balobi mbwa aza na makolo minei alandaka nzela moko lelo oke pa docteur oyo lobi oke pa docteur oyo apesi okiso oyo apesi okiso mais oza na 1000 chance ya kobika te eza pasi mpona okokufa okoki te me okokufa. Donc ndenge moko mpe na makambo ya nzambe lelo oza pa pasteur oyo lobi oza na Kinshasa obengi botindelanga mungwa botindelanga mafuta oyo kuna apesi yo directive na ye oyo kuna apesi yo directive sikoyo wapi ya malamu wapi ya mabe yo moko omitie na kati na confusion omikangi yo moko yango toza komona ke eza na bandoto mosusu ozolota eza koumela yo moko mitala mais soki ndoto oti mpa na nzambe ezali message avec le temps de Dieu soki ozali fidèle nzambe akokokisa yango mpe okomona okopalpe yango okovivre yango ozomona yango wana eloko nakoki kolendisa bino bandeko na nga totalaka n'importe quoi te na batelevizio oyo toyokaka mpe n'importe quoi te tala lelo neti bandeko na biso bachrétien mosusu omona na baportable na bandeko mosusu omona na sonnerie na ye atia miziki ya mokili soki ka babengi ye oyoka kuna banzembo ya bayembi oyo boyebi ya mokili ezokobeta mais abengami chrétien to mpe chrétienne omona na kati église mondimi ndeko akwesi portable akwesi telefone na ye olie ozwa telefone wana okende pa mokambi na lokoti telefone na église toyebi te kolo nango omona yo lobi te nazwi miracle nzambe apambolinga na kati na église mais non vie chrétienne eza bongo te sikoyo ntango oyo ozosala makambo ya bongo ozozela ke non likambo nzambe alobi na nga nazela yango ekokisama nzambe afungolaka non nalobaki la fois passée que vie na biso chrétienne c'est tout un processus vie na biso vie chrétienne eza kwanga na lipa te ezali na baprincipe nango ezali na ndenge ya kotambolela nango ezali na ndenge nango donc eza lokola bato nyonso ozomonaka te neti papa na biso apote yoko banzembo aza koyemba mondimi samedi ambiance dimanche na église ye wana alleluya lokolo moko libanda lokolo moko na kati non. Donc vie chrétienne eza na lolenge nango ya koyeba kosalela pe ya kotambola soki oza kokoka makambo mosusu te. Même Paul
akutanaki na ba réalité alobi malamu oyo nazolinga kosala nazokoka kosala yango te me mabe oyo nazoboya yango nde ezokomelanga. me soki omoni ke mabe ezokomela mingi ozolinga kosala malamu ezokoka te, kota na kati ya mabondeli, senga nzambe, mawa na nzambe, lelaka mawa na nzambe, paske na makasi na omoko okokoka te, me elongo na Saint Esprit, paske Saint Esprit akonvekaka biso, akokonvaincre okaka te kolala olamuki non. Esengeli ozwa ta na yo ya kolelaka mawa na ye, nzambe sunganga, nakangami na kindumba, nazolinga kotika me ezozongela nga kaka, nakangami na kimoyibi, nazolinga kotika me ezozongela nga kaka. Soki na lokote loko na kati église, olie nazongisa epa na bakambi, nazwi yango na lobino nazwi miracle. Non. Donc je crois wana ezali lokola moi éclaircissement na limboli po na bino ba mama tozo pambola pe ba mama mususu neti ba mama mususu abengaki alobi mama Benana bandai kolota bandoto ebele ya kufa ya bato bakufa na ndako tout le temps mais na kolanda Sentinelle TV one na ba intercession ndenge toza kolanda lelo oyo nazo lota lisusu ba esprit wana te. Donc tu vois parce que mutu okoki ko empêcher kolota te, okoki ko empêcher te mutu na we sala, mais na nzela na losambo nzambe akoki kopesa ba message oyo ya ye. Soki poza na kata kidiba diable pe akoki koya na ba message na ye aseme yango na mutu na yo, mais biso ba oyo ya nzambe esengeli kotiaka toujours mabolongo ko empêcher que diable a travaillé mingi te na a travaillé te na kati na mutu na biso to pe na esprit na biso. Ozomona parce que nzambe apesi biso ngolu na nzela ya Saint Esprit aza ko aider biso ko révéler biso ko talisa biso makambo ebele na ba vision na ba songe. Donc soko zali une femme to un homme oyo zalaka na communion na nzambe, nzambe akotika ote. Alors yango kolala kolamuka ezali habitude te. Pesela pe muninga lisolo oyo ya Sentinelle TV 1 peut-être na nzela na ope akoki ko bénéficier nango, ezala mama ezala papa betela ye lisolo, nzambe akoki ko bikisa pe am moko à travers invitation na yo oyo o invité ke landaka Sentinelle TV 1. Alors na ko sepela vraiment na ngongo oyo ko zala lokola mutuka ozotala te, mais nalingi to bondela na yo elongo tozwa ta muke oyo kolala kolamuka eza habitude te. Tongo na lelo journée ya lelo nzambe ba ko orienter biso et puis to bondela mingi parce que eza na ba promesse na nzambe, nzambe alobela ba na nzambe pe ebele. Soki ezaki masumu nde eza ko empêcher yo, singa bolimbisi yebisa nzambe alimbisa yo afin que oyo aloba pona yo ekokisama. Yango tokobondela tokozwa vraiment temps na biso na kati na losambo afin que Saint-Esprit a orienté biso, a guidé biso makambo tolota na Afrique, makambo pe tolota awa o nzambe alakisa biso, nzambe wana akokisa yango, toyeba ko palper yango, toyeba ko simba yango. Yango yo bongama place ozali zwa position ya malamu tokobondela elongo ngai na yo kolala kolamuka ezali habitude te. Yahweh, Yahweh nanga ya, Yahweh, Yahweh nanga kumama na yo, Yahweh, Yahweh nanga ya, Yahweh, Yahweh nanga. Bien aimé, tango tozo yemba elongo parce que ko adorer nzambe, ko louer nzambe, ezali susu ko bondela lisusu ko leka. Donc bamona biso liboma pona Yesu, soki nano komi liboma pona Yesu te nano o atteindre niveau wana te. Okoki kolanda video oyo n'importe quelle heure. Tango ozolanda ngo okozaka na esengo ya kotala kaka bote, mais zwa attitude ya prière bondela nango elongo parce que ba video ezo ya ko révolutionner bino, eza koya ko aider bino ozalaki na bolembu ya kobondela, ozalaki na fatigue, mais eza koya video ezo ya pona ko réveiller yo. Yahweh, Yahweh nanga ya, Yahweh, Yahweh nanga kumama na yo, Yahweh, Yahweh nanga ya, Yahweh, Yahweh nanga kumama na yo, 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 Jésus kumama na yo, Shilo kumama na yo, Papa kumama na yo, Yaya kumama
na yo oh kumama yaya oh kumama Yesu oh tongo na lelo soto beleli yo oh kumama na yo 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 nzambe na Paris soto beleli yo yonde nzambe na UK soto beleli yo yonde nzambe na Canada soto beleli yo yonde nzambe na Amerique soto beleli yo kumama na yo kumama na yo kumama Shilo kumama na yo kumama papa kumama na yo kumama Shilo kumama na yo totomboli mingi na biso na topesi nzambe merci na oyo toyoki mukie oyo révolutionner foi na biso pesa nzambe wana merci lobaki molimo na ye eba kokamba biso na tango mukie tokolekisa liboso na ye. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Père, topamboli lisusu nzambe na bomoi nzambe oyo lingi biso nzambe ozali kolobela biso d'une manière et d'une autre nzambe oyo lobi que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de ta parole. Oh Yahweh topamboli parce que tango nyonso lobelaka biso kaka merci nzambe parce que yo lobelaka biso d'une manière et d'une autre. Oh Éternel tozali eloko akopesa o te nzambe yango tozali kopambola o kati na tongo na lelo tozali konetola o kati na tongo na lelo tika ete adoration louange epesa o lokumu nzambe parce que yo ozali kosiege na kati na adoration pe louange nzambe bandeko na nga nyonso tozali kolanda elongo na kati na losambo pe exaltation o nzambe tosengi visitation na yo à travers Saint-Esprit avec que Saint-Esprit ayeba ko visiter biso afin que Saint-Esprit ayeba ko orienter biso afin que na bandoto oyo toti koloba awa nzambe yo nde opesaka biso ba révélation eza na ba révélation ebele oyo yo loba eza na ba révélation ebele oyo yo révéla na bana na o basi to mibali yango tozali kobondela o nzambe afin que na ngonga na yo oyeba kokokisa yango oyeba kokokisa yango nzambe yo lobi na kati na bakuko olobi ke toyeba kofanda na baposte na biso jusqu'à ce que bapromese na obilaka na yo ekokokisama o Yahweh bondela bien-aimé place ozali bondela pona bilaka na nzambe oyo aloba na tina na vie na yo oyo aloba pe pona bato mosusu oyo arevela yo menano otikali kopalpe yango etikali no kokokisama te rappele nzambe yango. Alléluia. Éternel toye ko rappele yo éternel toye ko lobela yo parce que yo ozali le roi des rois parce que yo ozali le maître des maîtres parce que yo ozali oyo sondaka parce que ozali oyo revelaka yango toye ko rappele yo nzambe na tongo na lelo afin que oyo yo loba bilaka na yo nzambe na bomo eba kokokisama na bana na yo oyo yo talisa na ba vision oyo yo loba na ba songe Yahweh eba kokokisama na basi to pe mibali na basali na yo basi pe mibali na kati na ba ministère o Yahweh nzambe liloba lo elobi ke oza mutu na lokuta te oza mutu na kokosa te me oza oyo lobaka pe okokisaka yango tosengi nzambe accomplissement ya ba promesse na yo accomplissement ya ba révélation na yo soki totali vie ya Joseph nzambe alekaki na ba épreuve alekaki na ba tentation mais yo longisaki ye yango biso pe na ngongo na tongo na lelo bandeko nyonso toza kobondela na bango elongo nzambe longisa biso na ba épreuve na ba tentation nyonso koki kokomela biso afin que toyeba kolonga yango po ete toyeba kovivre accomplissement na ba réalité nyonso oyo lobela biso. Oh nzambe na bomoi oza fidèle Yahweh fidélité na yo eleki fidélité ya mokili fidélité na yo eleki fidélité ya bato. Oh nzambe na bomoi toyebisa o nini na tongo na lelo tolobela o nini na tongo na lelo parce que oza fidèle o Yahweh oza fidèle o nzambe fidélité na yo topamboli yo kumisama na yo netolama na yo po ete oza nzambe. Oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali nzambe nanga oza nzambe oza nzambe oza nzambe ozali
nzambe nanga, oza nzambe, oza nzambe, oza nzambe, ozali nzambe nanga, aza nzambe na yo. Yebisa eke oza nzambe nanga, nakoki kokabola na mutu mususu te, nakoki kokompare na mutu mususu te. Yango nalingi nzambe sala na kati na bomoi nanga. Yebisa nzambe wana mikakatano nini nango zoleka nango, basituasion nini nango zoleka nango. Yebisa nzambe aza nzambe na yo. Po ete loba na nzambe lobi tango ozali na problème, kota na chambre na yo kanga, belela ye, yebisa ye akokita pe akosala. Soki loboko na ye ezali kokita te pona kosala na bomoi na biso, po ete masumu na biso nde ezali koampeshe biso po ete yayoka biso te. Mais soki oyebi ke culpabilité moko ezali te, nzambe akosala. Mais soki ozali kosanti culpabilité, senga bolimbisi liboso na ye mawa na ye kita likolono afeke ya sala na foyer na yo, na bana na yo, na vie na yo, na mosala, na ba papier na oyo oza nango besoin, aza capable pona koyeba kosala priyo. Alléluia. Oh nzambe, nalobaka oza nzambe nanga, nabetaka tolo ke oza nzambe nanga. Nzambe oyo longoli nga na Afrique omemi nga na Europe, po ete nayeba kosalela yo na foyer nanga, na bana nanga. Oh nzambe, oza nzambe, ozali incomparable, ozali insondable, na komparaka yo na mutu te, parce que oza nzambe. Yango nazali kopambola yo na ba bienfait oyo ozali kosala, na nyonso ozali kosala, malgré bitumba, malgré nyonso. Me yo olongisi biso o Nzambe na bomoi, na mboko ya Europe, na nyonso tozoleka na yango. O Nzambe, kumama na yo, netolama na yo, parce que oza Nzambe, okotikala Nzambe, nalobela yo nini, nayebisa yo nini, na oyo ozali kosala pona biso. Bolingo na yo, yango ezali kotindika nga na salela yo. Bolingo na yo, ba bienfait osala kati na bomoi na nga, yango ezali kotindika nga na salela yo. Oh, advient que pourront, ata ba sala ya mokili oyo ya mboko oyo nkolo kwa empêcher nga te na salela yo, parce que nazomona ba merveille oyo sala na tia na bomoi nanga, na pamboli yo pona foyer nanga, na pamboli yo pona mosala otozo sala, na pamboli yo pete mokili mobimba. Yo zali ko simba ba oya yo, ozali ko toucher bango, ozali ko pesa bango ba solution na ba problème na bango, ba baza koleka ba immigration, ba bazoleka na ba situation lolenge na lolenge, wape pai ba zoni meme na ba prison na ba hôpital, wape pai baza kolanda biso. Oh nzambe na kumisi yo, na netoli yo nkolo na bomoi, ozali nzambe, okotikala nzambe. Haleluya. Oh kumama na yo, kumama na yo masia. Ovandi na kembo yo kumama yawe, yawe yo kumame. Nina kembo yo kumama yawe, yawe yo kumama. Ovandi na kembo yo kumama yawe, yawe yo kumame. Bien aimé mbelongo na ngai, beta maboko place ozali zala liboma na Yesu, zala na esengo. Tongo ya lelo, joie, bandango elongo na Yesu, haleluya. Ovandi na kembo yo kumama yawe, yawe yo kumame. Nina kembo yo kumama yawe, yawe yo kumama. Bobala libala yo kumama na yo, Yesu yo kumame. Nina kembo yo kumama yawe, yawe yo kumama. Bobala libala yo kumama na yo, Yesu yo kumame. La libala yo kumama na yo, yawe yo kumama. Bobandi na kembo yo kumama yawe, yawe yo kumame. Nina kembo yo kumama na yo, yawe yo kumama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, na hallelujah, Hosanna. Oh yembozana, hallelujah, hallelujah, mbozana, hallelujah, hallelujah, mokonzi na biso, hallelujah, oh mboka Kongo, hallelujah, hallelujah, mbozana. Tozoki na suka sikoyo, bien aimé, to bondeli pona mboka na biso Congo, parce que toyebi ke Nzambe azokolobela biso oyo azali kosokipe na makambo ya baninga mosusu, Nzambe akosokipe na ba problème na ye. Yango ngano sikoyo tozwa fardo ya mboka na biso. Toyebisa Nzambe kabo, Nzambe aseme confusion na bato nyonso baza kotrahi mboka. Gouvernement oyo azali kotrahi mboka.
bandeko nyonso to baza kotrahi mboka nzambe ayeba kosokipe na bango pe aseme confusion ndenge asemaki confusion na kati na bomo ya Pharaon kende kobondela mpona bandeko na biso mosusu oyo oyebi bango pe na kombo basi mibali oyo bazoleka na baproblème baza na bahôpital na baprison mpe tobondeli mpe mpona basali na nzambe oyo oyebi bango ya solo nzambe ayeba kovisite bango tanga bango na bakombo oyo oyebi ke bazosala lokuta toyebisi epe na nzambe ekende kosilana na bango. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe na bomoi mabele ya Kongo yo pesi biso yango toyei kobondela na ntongo ya lelo ndenge olobi eke kolala kolamuka eza habitude te yawe biso tozwi mokumba ya mboka na biso afin ke yo seme confusion na bato nyonso bazali kotrahi Kongo koyeba kosilana na bango nzambe kosilana na bato nyonso baza kolia mbongo mpona koyeba kotrahi peuple na yo po ete bayeba kodétruire peuple na yo nzambe tika yo oyeba kosala confusion koseme confusion na vie na bango gouvernement oyo ezali kokosa ya mensonge nzambe na bomoi sike toyeba kodile na bango o Éternel mutu nyonso kobanda na likolo ntina se nzambe silana na bango 2016 oyo ezala bamakambo mosusu ya malamu oyo kovisite peuple na yo yawe tobosani te basali na yo oh baza kosalela yo nabosani te mon père son excellence Soni Kafuta nzambe naza kobondela ntina feke mawa na yo nzambe ekitala kati na bomoi na ye tala misala ebele ya minene oyo asali nkolo kende kose souvenir nango oh yawe soki lelo biso bazolanda biso a partir na ye yango nazali kobondela mpo na ame de l'Éternel nabosani te basali mosusu nabosani te le messager proverbe 30 nzambe nabosani te vision oyo ya moisson mondiale yawe implantation à Paris awa na yuke yawe pesa biso makasi nzambe tonsa biso na auction na yo plénitude na yo afeke mokili mobimba to bakoannonce évangile na yo nabosani te apôtre yoko nzambe tika ete ozala elongo na mosali na yo mawa na ye bakokita likolo na ye mpe na ministère libota na ye mobimba nzambe ekende kovisite o yawe baoyo nga natangi te nkolo yo oyebi bango de près ou de loin oyebi bo baza kosala eloko kati na solo bazoleka na mikakatano na baepreuve yawe longisa bango bundela bango longisa bango parce que yelobi ke mon serviteur montera mon serviteur prospérera nzambe bundela basali na okati na solo baoya lokuta tika epe na yo ekita ekende kopanza bango eyeba kosilana na bango na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Nzambe na bosani te bandeko nyonso tosambeli na bango elongo oyo balandi video oyo yawe visite moko na moko bao base sacrifier n'importe quel oyo bango baza kolanda nzambe visite moko na moko touche moko na moko bao baza kozanga pongi oyo bazozala na pongi te pesa bango pongi oyo bandoto na bango balotaka bandoto ebungaka kaka nzambe travailler esprit na bango afin ke bayeba kokanga bandoto o nzambe baoyo mpe balotaka te fungola tendement spirituel na bango afin ke bayeba kolota o nzambe na bomoi papa na lola topamboli yo zwa lokumu semaine yo mobimba tongo ya lelo bana bakokende classe bao bakokende misala tokabi na maboko na yo dirige biso conduit biso nkolo succès na succès ezala partage na biso na nyonso tokosala na kombo na Yesu tobonde mpe tolobi merci Seigneur nzamba pambola bino bolandaka biso ntango nyonso tu na chaîne na biso ya référence Sentinelle TV1 ezali koexote bino ezali kolensa bino koremonte foi na bino bao bazala kolemba à travers ba vidéo oyo eza korévolutionner bino na ba message vraiment tolandaka n'importe qui te totalaka mpe n'importe quoi te mais tozala branché nzambe akoyeba kovisite mpe akopesa biso biyano na basituation na biso. Merci, à la prochaine. ezalaki bongo mama Bena na petit déjeuner kolala kolamuka eza habitude te ebele balala balamuka baza na se ya mabele me ngano tozwi ngolu tokangama na nzambe tosalela ye. Bye bye.